Premièrement, n'a komi funda. Vraiment. Yami balé pena funda oaza moboti nangai mama nangai Suza. Vraiment. Namiye bakate. Depuis l'âge de 14 ans, maman atinda kingai to coucher na noko nangai. Ah, nanani. Noko propre nangai. Maman, s'il vous plaît, Malili, pardon. Pardon vraiment. Hein, na bolingo Yesu. Est-ce que mambozo lo ba oyo? Ozo mona gravité likambango oye po se pelisa batu. Nage ko bota ti toke na ndaku epa ya mama. Toke nga na mwana mama akotisinga pe wale ti mwana koli pe akomi konguluma tamboli. Amoni ke mwana pusani nde ebisinga yo ko vanda susu awa te yo ke no ko vanda muke epa ya na ongala tikala na koko na ngai. Problème pesate na vandi pepa mama mingi na ke vanda pepa yaya. Koke nage ko vanda pa yaya kuna ne ko zwa libala. Mobali pa balinga to vanda penda ku moko to bandi ko bota. To boti na ebana mibale. Na ba mibalana mwana oya ngai ayaki juste congé kwa kotala ngai ayibika ngai yaya na ye. Quoi pas grande sœur na ye pa yaya na ye ayekotala baniesi na ye na sutuka boye mwana yoko funda noko na ye akomi kobenga noko na ye aye kobima na biso naoki motema pasi ngai nake koyebisa mama likambo ya Chris aye kotala nga na ndako akomi susu kobima na baniesi na ye. Mama boy yango abi Chris jamais ko sala mama boy. Obandi via lome kala? Kala papa na bandi yango kala kokana kuna bota bana ngai te. Vraiment. Kala penza. Ngoza ba âge ni mama? Bona bana ngo na via ya ba 18 ans. Ba 18 ans déjà. Tellement pas si pendenge le kanga makasi. Nazo mona via ko zwate na yeko kutana mama mobo ya mbunza. Si en tout cas si bakotinga pena na chobo pene sika bango pena bafongola kanzungu sika pena makambo pene vandi na ba niveau na ndeni non c'est juste non maman tangu na yebi sio ki azali mwana nanga tikala ka ki azali mwana nanga obali ko compliqué juste les années ni banda kala ko tuna mwana o juste ozo tuna mwana so babiloko ngo conteneur yaki bobe ndenge bobenga kinga na yali bo yebisanga ka place biloko ngo ezali na kino kozwa Fanda no mama. Ok. Mama Suza boni. Yepo comment def ça va bloquer quoi? Oh. Hein? Mama Suza, oye bien. Na iba ita sa mwana nga. Mwana yo. Ngala na sa ya na yo te. Ngala sa ka mama na yo. Ngo bana, ali po matoni. Obeli po matoni mama lo. Lili. Chris, mama no nani? Mama na nga ye. Yo. Moto zakana. Noko oyo kansaka kaza noko. Lili! Oyo kansaka wapi? Papa na yo. Lili! Mama. Lili, c'est bien. Nga. Banya c'est violé bon. Asi beaucoup bien ça. Depuis oh, ils ont noto. S'il vous plaît. To. Bon ça moi mais ça frère. Merci maman za kimi. Maman. Donc, tu as la chambre na ngai. Papa. Maman pour moi. Ah, salini. On te commence à maman. Mon Dieu, obimana e. Bima ko ko ngana bima na. Chris. Shalom peuple de Dieu, il y a un samedi à part pour la vie de l'Église surtout je suis qui tout la ministrie, je crois les moyens surtout ça pour mon enfant ndenge balati ndenge basaleli ndenge bavandeli je crois bana na biso oyo bazali baofele oyo bakufeli tata bakufeli mama je crois ndeko na ngai bana oyo babengaki liwate bana mpe bakataki moko te tata kokufa mama kokufa yo oyo oza kolanda emission oyo yebaka ke ndenge oza koyoka yango nde yo ozali tata ya bana oyo yo tozali mama ya bana ekokosana te balimero na biso ezali wana soki nkolo ya koesamba kosunga yo
pour soutenir ma frère, pour soutenir les orphelins. Parce que la Bible est pour la mission, vraie religion, les alliés de l'église, tout ça comme on a dit, mais vraie religion, les alliés pour soutenir les veuves et les orphelins. Orphelinat, nous allons dans le symbole numéro 40, la commune à Libété, et précisément, la Kingaboa, moins chaud. Ce qu'on y a, au moment orphelinat, dans l'issue, les alliés, et le numéro P, ceux qui ont soutenir dans quelque chose, le numéro M-Pesa, et ça pour les Kawana, le numéro il y a Orange Monnaie, et ça pour les Kawana. Au moment où il y a des ça peut pas faire, et le numéro P, c'est pour les Kawana. Ce qu'on dit que, on sommes la banque, on sommes la banque de l'Amba, au bien qu'il y ait le numéro, on a un ensemble pour ça, pour Polo à Pambolayo, Mexique. Nous avons la délivrance à Boété, nous avons la délivrance au pasteur Chico Azosala à la push ministry, et Zalanga monte na batou, et ça forcé. Donc tout le monde a la délivrance, nous avons forcé. Nous avons la délivrance de moi, nous avons facilement, et puis à Zoloba, donc ils ont Kamusanga, ils ont Sengo, Mingi, mais tant que Zoya Awa, solution Zozala dans l'immédiat. Il y a un commission qui a mingi, on a découvert le ministère. Pensa masala benga tona ana bana pas na pota pe poti zo batin beli sila rati et cela ba dessin et kauka rati donc tona tonga pasteur asima et ça ba service ni ya lavage de pieds donc na kota na bassin wana bassin panzana to bassin panzana to na assemblée la rapport langa sur la limite dans ba poti sila kauka. Tu verras la main de Dieu. Si l'hôpital, batabo koko, ba pasteur ndeka ndenge mais atroba kokaité. Donc ni kana push ndepina donc ici mbaki. Ndaka na TV, kana na TV apporter frère ici. Natali kamwa bonda sermo aya ko sel ko za ko vu tant bonda ngabe kana ngabe. Pour votre conseil spirituel, consultation prophétique, délivrance, prière. Appelez apôtre Chico à Poam sur +1 678 206 65 35. Ngapa zanaika na foi ke pasteur ko sala simingai na obika. Donc pe na yaka pe awa, ton pe na pe awa pe ton do abondela pona ngai, siko na kuma ben siko sava. Ministère Push Bengan à +1 678 206 65 35. Juduric House, nulle part ailleurs, Katia Lubumbashi, la Golf Plateau, avenue Abidjan, numéro 18. Waouh! Dans la piste de monsieur Amouneni, dans la trône ya marié, à table ya boui. Dans la verre na biso, verre à champagne, izali, verre ya vin, izali, verre ya maï, izali. Et pas la biso, ma pesa un champagne na verre à maï, parce qu'on a tout. Ah, ma protocole ya boye. Waouh! Voilà l'espace vert. Bato balinga ba baby shower, ba événement balinga l'espace vert. Dans l'endroit là, on a ba événement nyonso, ba conférence, ba mariage, ba fête de baptême, ba communion, ba retraite de day, nyonso ka awa na Juduric House. En tout cas, ba tuerki, ba mariage na nyonso. Merci Juduric House. Hey, alors là, Juduric House. Chaîne Chebiso Télévision, Facebook Chebiso TV, YouTube Chebiso TV, WhatsApp +243 97 35 88 380. Notre adresse, première porte Fikine, village Bracongo, dans la commune de Limete.
Et tu m'as 7 ans, moi la vie. Parce que jamais, ce qui moi, si tu m'as dit, je vais ndi yango kozala keboka bwana eloko nini oyo osenga biso awa tosala nini mpona yo tosengi kote nini Mbote balani nyonso bolandaka biso na kati ya notre chaîne chez biso Lumbi Télévision. En tout cas nzamba la pambo bandeko nyonso, surtout ke batoto nyonso ya Okatanga, nzamba pambola bino batu nyonso bazalaki na des grandes journées tosalaki na salle povalente Atonium ozali juste na Kimbangu wapi na commune ya Lubumbashi. Et puis nzamba pambola vraiment bandeko nyonso. Je crois que bozalaki tellement béni bandeko fungurumi bandeko ya Kolwezi bamboka nyonso mike même j'étais aussi étonné. Il y avait une couple utaki Zimbabwe isumba utaki mboka belé nzamba pambola bino merci na kei na bino pe na bandeko nyonso basunga biso kolia kolata makambo nyonso pe kolala malamu pe même aussi accueil na voiture couper cette voiture nzamba pambola bino merci pour na bolingo na bolakisi biso ke bravo Jésus, on est vraiment ensemble surtout que na mboka Lubumbashi mais calamité par la grâce de Dieu je crois tous à quelque part to bomia on nzamba pambola bandeko nyonso pe toute équipe notre technique nzamba pambola bino na moni j'espère kachama na moni maman Ariel na moni notre DA na kombo Eliash et puis sans oublier notre DT na kombo il y a Zara Monzo et puis encore une fois à Mojimo que j'aime beaucoup na kombo Israël que Dieu te bénisse beaucoup en tout cas je te vis en tout cas Lola Pambola tout le monde merci quand on a l'obaka qui est surtout fan c'est qu'il y a un problème votre prophète Samuel Reka Songo et c'est déjà le 4 avril ça sera mon anniversaire tout le monde va le prophète Reka Songo en tout cas dans os elabino lo cadeau na bino ko liker et puis ko souhaiter vraiment et kozala malamu makasi parce que âge non ko c'est ça âge beaucoup maturité batebe batala prophète Reka ko za 35 ans sina les gars kala c'est pas une prophète Reka so zobala kate à bientôt cette fois-ci à bientôt merci beaucoup nazala maman moko tozani ana kata plateau mbote maman mbote papa boni qui mezali comment nani Maman Lili. Maman Lili. Maman Lili, to sambela? Merci. Nzambe ya makoki na nyonso, to peso merci. Tout ki mama ona salo boko na yo, na komo na Yesu Masia par la foi j'ai ainsi prié. Amen. Amen. OK, merci maman Lili. Problème nini oyo ko lukabiso? Merci beaucoup pasteur. Soki nga na ye awa na bravo Jésus. Premièrement na non komi funda. Vraiment. Yami balé pena funda oaza moboti na ngai mama na ngai Suza. Vraiment. Na miyebaka te. Depuis l'âge de 14 ans. Mama atindaki ngai to coucher na noko na ngai. Ah, nanani? Noko propre na ngai. Maman, s'il vous plaît maman Lili, pardon. Pardon vraiment. Hein, na bolingo Yesu. Est-ce que mambozo lo ba oyo? Ozo mona gravité likambango to oye po se pelisa batu. To mangambo zoloba eza mangambo eza vrai oyo zoloba papa soki na pusi makolo na ngai awa nayebi ke solution nde ekopesa melanga awa OK nga nazalaki mwana mokie mama na ngai atindi nga na bota na noko na ngai oyo azali leki na ye ya mobali nayaki kozwa zemi na age ya 14 ans napasa kobota zemi mpe etungisi nga makasi nabotaki vraiment mwana mobali nabotaki mwana na pasi papa kondima te na pasi ndeko bota mwana mobali ye moko moni mwana navanda na mwana eza te nga naza mwana moke ye moko azwi mwana abokola nga nakenda na ngai kovanda epa yaya nde abokoli nga naye kokola naye kozwa susu mobali abali nga mpe bien makambo nyonso esili na bandi kobota na mobali ndeko kobota ba mibale ya basi likambo apasi paster kaka mwana nga na boti ya mobali akobisu kobima na baleki ne ya basi s'il vous plaît maman Lili s'il vous plaît maman en tout cas pardon ozo un peu mon bango un peu moi qui s'il vous plaît introduction de déjà yo mo ko mi funda po ko funda moboti na yo là vraiment on est d'accord avec vous et mwana oya yo aliboso botaki wana nana bokolie
Koko muta mama nanga muta poli. Yo wala koko na ye. Lokwa koko na ye. Ya yebi ke mama na ayebi ke wana za koko na ye, ayebi ke uza mama na ye. Te. Ayebaki kaka mama Suza. Wazali mama na ngai. Ye ayebaki kaka no yaza mama na ye. Alors nga mama na ye ndi ayebi kaka nga nazali yaya na ye. Do ayebi bongo. Ayebi bongo. Bon, et ça m'a dit ni po ye ba izala bongo, c'était comment? Tant na koma na pasa kobota. Nake kobota. Si toke na ndaku epa ya mama. Toke nga na mwana, mama akotisi nga pe wale. Ti mwana koli pe akomi kongulu matamboli. Amoni ke mwana pusani nde ayebisi nga yo kovanda susu awa te yo kende kovanda muke epa ya na ongala tikala na koko na ngai. Problème pe zate na vandi pe pa mama mingi na ke vanda pe pa yaya. Koke na ke kovanda pa yaya kuna ne kozwa libala. Mobali pa balinga to vandi pe ndaku moko to bandi kobota. To boti na eba na mibale. Na ba mibalana mwana oya ngai ayaki juste congé kwa kotala ngai ayibika ngai yaya na ye. Ayiko pa grande sœur na ye. Ayepa yaya na ye. Ayiko tala banyesi na ye. Na sutuka boy. Mwana yoko funda noko na ye. Akomi ko benga noko na ye ayeko bimana biso. Na oki mutema pasi. Ngamo na yebi kiwaza mwana nga keno bimala baleki na Yesu na ndenge nini. Na mitungisa makasi. Ngai na ke koyebisa mama likambo ya Chris. Chris ayeko tala nga na ndako. Akomi susu ko bimala banyesi na ye. Mama boy yango abi Chris jamais ko sala makambo boy. Mais vu que conscience na nga na yebi. Accident mo kwela kinga. Non, ezaki accident te volonté ya mama na ngai pe. Parce que autorisa ka noko na nga na bimana etina yoko koma na zemi. Ale ko masusu mwana onga na boti na noko na ngai. Ala ko masusu ko bimana bana onga la boti pa mbali mususu. Papa, likambo na koki ko supporter yango te. Elo na ye awa na bravo Jésus parce que bo pesa nga solution. Ndenge ni na ko yebisela mama Chris ayeba papa na ye eza nani papa neza noko na ngai Chris ayeba yango en plus donc likambo lien ekata na mbala moko parce que na moni komi kozongela nde pa ba na ngai. D'accord. Donc cela comprendre bien maman. Limisanga parce que na pesa na maloba. Parce que ye papa ya Chris wana za azali. Noko na yo. Noko na ngai azali. Azali. Leki ya mama na biso. Bali pa boti bana. Bali pa boti bana. Parce que secret ni moi na ebité. Moi na ebité papa. Yo pe mbali pe ya boti pe mona ebité. Ayebi ata muke. Chris pe ebité que papa nene donc Chris na mutune ka maman na yo nde maman na ye. Yo nde ka grande sœur na ye. Donc tandis que au salité. Tu mbali na yo azap. Asa voyage. Ana voyage. Oui. Bon, pourquoi pour le cas luka moyen aussi ça on a des mois kimia entre les familles olingo ya ko exposer vie à moi non pourquoi? Non, maman yanga za mutamatata makasi. Na mwana kisoki na kei akomemanga vidure. Yango na yepa na bino. Donc epanzana yeba kaka. Epanzana kaka yeba na. Noko pe moi si amoko pa yeba ke. Moi sa noko ayeba ke non mwana awa bokola ezande mwana na ngai na noko na ngai. Moi si na noko pe ayeba ke non mabe otosala lien o ekata na papa. Merci beaucoup maman. En tout cas, bande walani, je crois que question bela retourne ezate ngala ke na direct. Maman répond na banka mumisato. Elo wa liboso. Maman na yemoko botai, maman na yemoko. Maman ya yemoko botie na âge 14 ans à permettre que leki na ye donc noko ya maman Lili. Noko maman Lili donc azura maman Lili lokola makangu na âge 14 ans a tchaki zemi aboti pe jeune garçon. Et na kobota jeune garçon vu que maman na ye amona ke amona muke nde azui mwana wana abokola ye donc mwana jusqu'à présent ba ka ke non wana ka koko na ete mais wana za maman na ye maman na benga ki lokola yaya pe muto azemisaki na âge 14 ans donc nokopa pano ko ye pe abali na ye azana mwasi na makambo donc secret o ebate mitu tembele de baba ka ke non babokola ka mabete et nzamba sali grâce maman ki abali mais moi no ya ye azomona comme si ezala kola ya na ye ani ko luka mena a bise na bana o mi bala boti donc elle a compris directement que na côté na kati système moko o lieu ko créer ba problème pour éviter
Ah, bakele pas maman na ba poso maman ngabi eh akosa ngote maman côté là. Dabi bon, lelo ba yebisa mokili. Lelo Chris ayeba nani frère père na ye. Pe ayeba wa benga ke koko kokote maza maman na ye. Véritable maman na ezaye maman lili. Ba leki alinya abise na bango ba leki ne moko po babimi na libumu moko. Moni mokili. Toi na sport plus plus matozonga. Mbote bana nzambe nyonso eza ngai babino mama lidi mukadi na ye kobeta porte ya mwana nzambe nyonso kolesa baorphelin kolatisa baorphelin ozodefisa nzambe ntango ekokomela ona moma moko ya pasi okoyebisa nzambe kaniselanga lokola eza parmi bapromese na ye asalaki akozanga te kofongolela yo manimisa ya lola akozanga te kokitisa lobiko na ndako na yo na misala na yo akozanga te kofongolela baporte akozanga te kobukela yo bahotel oyo etongama depuis bomwana kino na ntango oyo okomi na yango molimo mosantu aakompagne etouche mwana na nzambe moko mpona kopense na orphelinat. Bravo Jésus. Nous qui mangeons à notre faim, les orphelins n'ont pas cette chance. Faites vos dons. Orange Money, plus 243 18 89 886. M-Pesa, plus 243 82 01 22 226. Airtel Money, plus 243 97 666 66 04. Le nom Mike Mukadi. Orphelinat Bravo Jésus, chaque enfant a droit de briller. Ok, merci Bando Balandi. Toto dans le sport publicitaire na biso. Zama pa mande onyo su ba kendra bena ko tala ba na biso na fieza visite ana matete. En tout cas, kende ko tala ba na onyo ko sala biso tellement bien vraiment ma classe. Na pa mo bande ko tout o bolinga ka biso na kati ya Bravo Jésus. Na répéta ko problème ça que les 4 non c'est le cadeau na yo, non c'est la papel na yo. Sans plus tarder, je crois toza na maman ya Mama Lili azali awa. Et bah, c'est biso kuna ki aye mon côté aina mwana au Christ. Pour malito to kata ki biso ke azat maman na ya kanga mingi netu romi na Christ. Pe Christ abika non wana zara maman na Lili azala kaya na ye. Ah, tu es peut-être au sac au boni. OK, merci. Beaucoup de biso bande kona rapidement. Beaucoup de biso. Bote maman. Bote papa. Vous allez bien? Na bien papa. Vous place? Ya, ça va? Ça va. OK. Vous place. Ah, vous avez ma caméra. Oh, qu'il est comme un bon outil. Il évite que ah ouais comment qu'on escroquer bateau. Tant on a été caraba biloko là, il fait ça la calolendo. Ngamla linga biloko ni mona mona trouble linga bi wabuti. Oh, et mon até za kuluna. Na kuna te. Ah bon siko. La yebe on dit plateau donc pas l'engouti. Maman, s'il vous plaît. Na habité parce que bon discussion za nini ya de Gombal. Tu n'as pas maman parce que abenga tout temps on est trop tout ça va comme ko bate ya teka ba bilo na aza plateau. C'est plateau ba ko pizza bilo awa tout. Na ba caméra na comprendre dit. De ye maman bino. Et maman la ngayo. Maman abotio. Hein? Yeyo. Maman no propre. Propre. La table on est partout ça là. Oh mwana tsukana ngai. Mwana tsukana. Ulinga makasi Ah makasi. Elo ni sala ulinga mwana tsukana makasi. Bezani. Isa bolinga mama na bana mwana. Il faut na linga ye makasi parce que auti na makila nanga. Na makila na yo. Oui. Mwana no bime asuka. Mwana nanga pende asuka. Ya ko asuka sima kamunyoso. Ye wana nde. Pourquoi pas bolingo oyo okopesa na bana na yo te. Oboti d'abord limisa mama. Hein? Isa question. Biso ba journée surtout dans un peu moins mingi. Oboti bana combien? Aboti bana 4. Oboti bana 4. Yende asuka. Yini mwana tsuka. Pourquoi pas bolingo ezopesa ngo pa mwana na yo asuka? Pourquoi kopesa na bana les autres étaient batikalité? Yanda sukisi libele. Yanda sukisi libele. Oui. Ba pesa bolingo na mwana suka. Ezaka bongo. Yob na mwana suka akri. Longa na jirablo na mbongo to pesa. God na yo. Hop na God nanga. OK. Chakos place nyonso na kenda na zaka na. C'est que obote la mwana menopause toto na mwana toto sec. Na bota na menopause te na bota kana ngongo na bandai ko bota. Ah. Nde siko nde bon.
en tout cas nalinga mwana makasi penza Vraiment. pour modèle bimaka lokola mundele Vraiment. donc batunde bando sepela na ye donc nanga moko petit mwana pendi sala Appétit mwana. makasi Oh, c'est koleka pena bayana ye koleka bayana ye. oui Donc celle mutatika na katanda kozaka ye. kaye wana Bande wona sosi babimaki. babali bali. C'est baki. OK, d'accord. Merci beaucoup. Obandi vie à Lomé Kala. Kala papa na bandi yango kala kokana kuna bota bana ngai te. Vraiment. Kala penza. Ikoza ba agini maman. Bon na bana yango na vie ya ba 18 ans. Pas 18 ans déjà. To banda okenda ba mama moko ko solola kaka. Tellement pasi pe ndenge lekanga makasi. Nazomona vie ya kozwa te. Na ye kokutana mama mobo ya mbunza. Yene mtakotenga masoloa. Yepoza mbunza? Tenga na mbunza, tenga na mukongo. Oza mukongo. Ngongo. Mukongo na mutando. Ah, batando. Mutanu mundere. Oui. Mutalia kana mundele mutali boso na fourchette. Biso penza. Voilà, très bien. Non, nga matadi donc Congo sacré mobimba wana na ibinga na bitina chela tina singini kuna na kati. Ya solo ko. Balemba balukula eza ba mboko vraiment mo mingi. Boma pena mingi te mais matadi penza. Vraiment. Tous les bakomi nyoso kuna matadi tout na yebi yango nyoso. Bon, en tout cas penza basunga ba mamana nazala na mwanda mambongo bango pe babakisinga ndambo. Bakoti singa penza na kopi wana tozosomba babiloko penze ebele babilamba ebele tozoya pe toteki tozongi lisusu ti en tout cas ti bakoti nga pena na chobo pene sika bango pena bafongolaka nzungu sika pena makambo pene evandi nazala nga pena ke en tout cas pena na ye pena bien ndeti nazokota biloko nanga bilamba nde nayaka nango awa naya kotekelaka nde bango na ndefisaka pena batravailleur mosusu bazali awa yango omoni ke na mimi yo awa ntango mosusu ozokanisa yango eloko moko ya grave eza eloko ya grave te tinga kambo mpe omona bacaméra donc mbali boso ya bongo te ya krisi oza bien kimia eloni oza na bolingo nini entre mama na bino osattache parce que un homme s'attacher mingi na mama bon bibliquement par là Jacob aussi est attaché mingi na Rebecca parce qu'il était qui secret bibliquement par là hein surtout que la Bible est tout angle ah pasteur oui au comme na ba niveau na ndeni non c'est juste non maman tangu na yebi ceux qui azali mwana nanga tikala ka ki aza mwana nanga obali ko compliqué juste les amis mais ça mwana mobali jour fabala kasa ko bala na ebonga la peki si tant na se ba chobo ba biloko pona yebi tina ke lobi ya ko so fina ye place wana tout à fait wana comme ça non nalika juste la PC conseil moni bano ba kama mino ba mama basala le hotel ba venir les bano ba ka trop mino ba mama na bango ngala ça va venir je te dis maman la majorité ya bana o ba kama mino ba mama surtout ya mibali surtout ya mibali ayebika mama opesa moi 10 francs opesa moi 20 fois baba la mi omona ba chami ba poudre pardon oui bon beaucoup plus maman la kisa ngai à chaque temps koyeba koteka ba cordon ba presque bilo ebela la kisa ngai donc naza fini te mobile donc c'est ça donc la kisa ngai mo belé ya te ki naza te lokola ba jeune mo bo afana ka fana ka su ndenge ba chami ba poudre nga bongo de donc nga bila mera la kisa ngai ba jibe afani na nga la bimaka pena ai banda ka ko tuna mwana o juste ozo tuna mwana so ba biloko ngo conteneur yaki bobe ndenge bobenga kinga na ya bo yebsanga ka place biloko ngo ezali na kino kozwa o bandi ko tuna mwana bibi o juste les amis mama Susan c'est pour pardon la bolinga Jésus ebi ke oza mama oyo biso na yo to kopera quand même liba en dehors ya makambo yo fiki blone ezala malamu to la tango kitoko ya on ton conteneur il faut comme toi proposer maman est-ce que malgré que ngana to sur la malamu mais na peu sensa ko tuna ndeko mobali bete parce que chaque fois on va pesa biso biloko tout monde a grandi ko mobali na yeba ka teza ka chauffeur lelo quand même gloire soit rendue à Dieu azamo na soit que suyo limbisanga hein maman merci Nayoki d'accord bon maman il a conteneur on a habité azo soldé babiloko ne beaucoup de ça biso rapidement abi soldé maman abi soldé azo soldé ouais façon ngambango bon ça va beaucoup de ça biso maman ngambango beaucoup de ça biso rapidement OK maman fanda maman OK maman sous abonné yepo komo def ça babilo quoi oh hein maman sous oyebi na iba ita sa mwana nga mwana yo est-ce que ndike to mwana yo
Maman. Mais plus nga ko sa biloko na yo poko mokota. Maman. Soki na ye awa mutime suki nga maman. Chris ayeba ke ngala sa maman na ye. Naiba nini? Ngala sa ya na yo te. Ngala sa ka maman na yo. Ngo bana, oli bo matoni. Obeli bo matoni mama lo. Lili. Ela lili ngo sanga. Maman s'il vous plaît, maman. Mais tu quand le battre maman bon non maman. Malembe maman. Malembe. C'est là maman. Maman, eloni yo tomoka. Eloni yo tomoka. Chris, maman non nani? Maman nanga ye. Ye maman Souza? Hein? OK. Boye nani? Maman yebisa Chris ya saka mwana ngai. Yebisa Chris na saka mo to bota ngala. Lili tika mambolo bana. Tika mambolo bana. Oba maman jamu tout ça c'est moi ça bien qui tondi. Laissez-moi le baloba s'il vous plaît. Chris. Mon bala yo kagale. Maman vandi awa. Pamba tinga na ye awa. O isa monda tezotala. Na moni tela li mama salaka na mwana kepa na simba te mondo zakana noko oyo kansaka kaza noko Lili papa na yo Lili maman s'il vous plaît maman s'il vous plaît maman telema yo fanda kuna pona mo ko mabe fanda zala kimia Lili ko bisoba la yo lelo maman Lili oh maman tikana talo ba oh na lingi do yebisa Chris ke o aza mwana na ngai Chris akomi ko yana ndako akoma ko violer ba leki na ye mama yebisa bien nga ba nyes tena violer bon asipo tebe sa Lili azala kuta ba leki na ye azala kuta mama na mwana ngaka moko Lili azala kuta to sa mukila se mama Lili azala kuta mama akesele bana na ndeni obiti sina ko lote bon mbuyi ngala comprendre ti yo yana nga ba nyes nga e bana bona bien mena bango obisanga nga mama na yo obisanga mama bombu ngai Chris pamba te mama matiboy mama tomboki be pamba te ayebe loko na zoloba yo za mwana nga na boto na noko na ngai o azali leki ya mama omoni noko bola musoba nyoso bola musoba Lili ozoka donc solo ko le be no ya ko sumela ba biloko papa aboti ngai papa na yo a viola ki ngai na ebisa ki mama zaki d'accord na moni yo oye konche pa na ngai mama na oswa diso benga ka yaya na yo na saka ya no tina sa mama na yo oye ko violer susu leki o ya yo o bana o ya ngai Chrisi yango na ye kaka mukili mobimba monda tie etala biso na epeka ekresi mususu te depuis oh ils ont noto s'il vous plaît to bosama mais ça frère merci maman za kimia papa Christian d'abord za ko alik na mobile wala ni nasi yokana wazana ala cancer na ebi aza grand sœur na yote mtayebi suku sama mnoso za mama afandi ya mama la meno mama la yo za fruit ya mama na yo na ya koko na yo waza lokola obenga ye lokola noko oh mon dieu donc leki na ye nde mtaboti mama na bino yo na âge à 14 ans bondongo za wana yango moni mama oyo dezo sale pas tant yo yakit okineko okene soki ko violer wana na ebito na bino mais lola ye juste oye ba vérité ke noko ayaka kozoka wana bomane pamba obenga ke noko nota koko na yo azali noko na ye mutasala makamnyo sone sa mabongo zali mama oyo afandi pourquoi à sa kota de ba maison mabe à Lomé fallait que c'est inceste na kata famille pour commerce ne kende mata maman oyo maman je suis très bien est-ce que maman est free te kota moto longo da kanda za koko na yo c'est pas ta mère maman no ye Chrisi ndimela ngai Chris mwana ngai non pourquoi? Mais comment? Maman, donc tu as la chambre dans
Papa, maman, Ah, Salinini. Salinini. Ah, C'est nini? La chaîne, la bimane plusieurs fois que moi maman. Mon Dieu, Obimana Bimane quoi on a bimane. Ah, Christine. Papa. Papa, s'il vous plaît. Papa. S'il vous plaît. Chris, Tala, le bon ante. Zambalola. S'il vous plaît. Même le maintenant pense de moi qui ne nous frère, yakana, yako sumama tala maman. Talinga été. En tout cas, c'est le moment que tu as ma caméra, pardon. Juluric House, nulle part ailleurs. Katia Lubumbashi, la Golf Plateau, avenue Abidjan, numéro 18. Waouh! Dans la piste, na monsieur ya munene. Dans la trône ya ba marié, à table ya boui. Dans la ba verre na biso. Verre à champagne, ezali. Verre ya vin, ezali. Verre ya mai, ezali. Et pas na biso, bapesa un champagne na verre à mai, parce qu'il y en a tout. Ah, ma protocole ya boye. Waouh! Voilà l'espace vert na biso. Bato balinga ba baby shower, ba événement balinga espace vert. Dans l'endroit na biso, on a ba événement nyonso, ba conférence, ba mariage, ba fête de baptême, ba communion, ba retraite de day, nyonso ka awa na Juluric House. En tout cas, bato ya ki, ba mariage na nyonso. Parce que tout ça merci Juluric House. Hey, alors là, Juluric House. Nanu namona délivrance à boété, nazomona délivrance oyo pasteur Chico azosala awa na push ministry, ezalanga mote na batu, eza forcé te. Dès que mona ba délivrance muso za forcé. Nazomona nini démon zumi na nzoto ya mutu facilement. Et puis à Zoloba, donc ezo kamusa ngai na zone sengo mingi, mais tant que zoya awa solution ezo zala dans l'immédiat. Yanga na kumbisi nzambe na mingi, na découvrir ministère. Nandi ma papa pata shiko makapo, asala pour la ngai, yebe asala kanzamba so, abanga baenza. Kana na kaya basu, na pota munene ba image ezali. Kana pota kasa kuja aka pata shiko pota ngai sila basu ekauka. Pensa masala pe ngato na ba na pas na pota pe pota zo ki batin beli sila rati. Et sila ta ba dessin ekauka rati. Donc na tonga pasteur asima ezaka ba service ni ya lavage de pieds. Donc na kota na bassin wana bassin panzana to bassin panzana to la assemblée la pour langa sur la minute dans ba pote sile kauka. Tu verras la main de Dieu. Si l'hôpital bata bokoko ba pasteur ndeka ndenge mais atoka bokokaite. Donc nika na push ndepina donc isimbaki ndaka na TV tandaka na TV apporter frère ici natali kamwa bonda sermo aya ko sel ko za revu maintenant bonda ngabe kana ngabe. Pour votre conseil spirituel, consultation prophétique, délivrance, prière. Appelez apôtre Chico à Poam sur +1 678 206 65 35. Ngabe zalaka na foi que pasteur ko sala simingai na obika. Donc pena yaka pe awa, ton pena pe awa pe ton do abondela pona ngai, siko na kuma bien siko ça va. Ministère Push Bengan à +1 678 206 65 35. Mbote bana nzambe nyonso eza ngai babino mama leti mukadi na ye kobeta porte ya mwana nzambe nyonso kolesa baorphelin kolatisa baorphelin ozodefisa nzambe ntango ekokomela ona moma moko ya pasi okoyebisa nzambe kaniselanga lokola eza parmi bapromese na ye asalaki akozanga te kofongolela yo maninisa ya lola
akozanga te kokitisa lobiko na ndako na yo na misala na yo, akozanga te kofungolelo ba porte, akozanga te kobukela yo ba hotel oyo etongama depuis bomwana kino na tango oyo komi na yango. Molimo mosantu accompagner et toucher mwana na Nzambe moko mpona kopenser na orphelinat. Bravo Jésus. Nous qui mangeons à notre faim, les orphelins n'ont pas cette chance. Faites vos dons. Orange Money, plus 243 18 89 886. M-Pesa, plus 243 82 01 22 226. RTL Money, plus 243 97 666 66 04. Le nom Mike Moukadi. Orphelinat Bravo Jésus, chaque enfant a droit de briller. Pendant 7 ans, moi la vie. Parce que jamais, ce qui moi si tout mon bas zobo tate, ndi yango ko tala keboka bwana. Eloko ni yo senga biso awa to sala nini pona to se yo ko ni. Chez Bissot Télévision, la chaîne qui vous ressemble.